Ouais, bonjour, bon dimanche. Na ba maman la ban na ba maman ya la grande découverte nyonso na ba papa nyonso ba olanda biso na musika bazebele na ebiki na minute bozebele en tout cas bokoto nga na mesana ko loba bokoto bo liker bo partager boza jamais déçu na bana la grande jamais bazala déçu surtout ba maman en tout cas na obeta sete mingi na ba maman po ani na obeta sete mingi na ba maman po tozana moi de mars. Mois de mars, eza mois ya ba maman, toza na journée de la femme. Journée de la femme eza le 8 mars, mais tozorango presque mois mobimba. Ndé tozorango mois mobimba, tolobelaka nyonso. Donc surtout que ndé toza na mois de la femme, to betaka sete na ba maman. Maman foi ba valeur na yo, maman foi ba yo za nani. Parmi les invités na oyamba na mois mobimba, mingi na oyamba na ba maman. Si on a un papa, ils ont capable de définition, il y a moi de la femme. Pour ils ont la maman belé baby kaliputa. Donc na eko isa bino que moi de la femme ils ont liputa te. Moi de la femme ils ont la maman belé. Ils ont la maman belé batika la ba veuve baby ba valeur na bangote. Donc yo moko maman, il faut omiper sa valeur étant que maman. Et on a ici bino lelo na zana invité spécial. Invité nanga boebiye très bien aebani penza po aleka déjà pe total akaye aza mwasi ya pauvre artiste na biso pululu aebani mama ya bana na ye aebani batu balandaka ye pe mingi donc yende pe atokozwa temps ya kosola na ye avant wana na opesa mbote nanga na ba mama nyonso ya monde entier mobimba soki yo yebi koza mama peut-être na kolo banatanga ba kombo mais so na tangi ba kombo mususu te e bimaneti na sali mabe donc bozé belé ba la grande ba sista ba gerda yemo koko biko dina peso bambote belé na dej molongani ya papa fils bambote belé til ke bozé belé ba Naomi dia Sivi ba prince Molato bozé belé ba tonton Guy en direct de Londres ne siko ezwami biso donc toza au place toza eza à travers ya mutu mo les boss na biso mutayambi biso ne siko yo boss na biso les boss qui les savait donc ayeban makas na ngalema ataka ngalema commune présidentielle donc so yo kutena yete se koza mona ngalema te donc les boss na biso ndem to sa biso poto zala na kati ya plateau oyo bon cette fois-ci na moni invité nanga akoti donc ndenge invité nanga akoti ezo senga fona telemana ya mbaye bonjour okofanda. Wow, na mon invité na koti na yambiye déjà ici avandi lelo toko solo na ye eza na mama kambu to solo na ye. Bonjour à toza wapi Mbokelengi. Yo nde pe amto yebisa biso po eza quartier na eza mabele na oti yo bende pe amto ko expliquer biso place toza na Mboka Elengi donc soki okomi na ngala ni soko comme la grammatique on yati makona Mboka Elengi te soko comité wa to confirma ka parce ba jeune ma bien bazalaka place basa bien bazalaka to bi basa bien to ebite ke baso ba na kindumba non OK conscience ezalaka oui aza komi ba valeur na ye donc awa vraiment na Mboka Elengi toza na quartier quartier tout ça dans le quartier E, numéro 30. Donc, nous sommes dans la poste Koutaranga, Koko Bikotele, Soroye, au coup de sa siège. Nous avons vraiment awa, yo moni. Nous sommes l'action qui est battu baza awa boka moi. Pour les apps vraiment place mora bien. À les place il y a Bolingo. Bolingo à moi c'est en balté. Aimez-vous les uns et les autres. Tout ça on a awa, tout ça awa. Donc, ceux qui vraiment moutou azana posa que aux oitons au vanda au réseau les gens battu so batambola ota mona mbongo na e a luka so lopango na e mo mutuka na sala moi bien mais OK parce moi bon réfléchir exacte mais na Mboka Elengi ceux qui oyé okuta vraiment que bato ya solo kimia hein tu vois awa kimia ezali aux attaques ko réfléchir na sala nini na zongisa nini na pesa nini. Ah vraiment na Mboka Elengi toza na quartier E numéro 30 na bande lisusu so kitika na rue Gramalique on a aux yeux tout droit toza na ba terrasse monsieur liboso na ko pesa ni référence eza lokola
Niangwe eza lokola oyo ebanaka liboso komona onini Champs-Élysées. Donc so obandi omata Champs-Élysées oleki Niangwe mutu aza responsable oyo alingaka na ye ba loyenge te ovanda mozwa temps ezaka na ozwi juste na école Nezawa en face il y a Saint-Christophe, oui, hôpital à Saint-Christophe en face wana. En tout cas boza dessus te. So yo okuta ko bikotele, okuta équipe na so mba to vandi, to za na pona ko raisonner ni to ko sala lobby. C'est ça. OK, merci na bana ya la grande découverte na Monique binomo boyoki invité na biso koko ndenge a lobby pona quartier na ye. Na minute mutu abundela quartier na ye. Koko bundeli quartier na endemo pe Jessica Kaimona. Donc bana mbinza bana mabele mame. Na omona kaka na omona ba Gates ba Maimona, na omona ba Kevin Ngoma, en tout cas baza vraiment gentil. OK. Ah tuzana na nini na mbinza c'est vraiment yo kuta neti basi o ba mpesa valeur na kibomwasi. Bon, basi misusu lelo koma kibomwasi na ezaka bar. Non, mais lelo kibomwasi neti toza na SP de Menton, on a SP de Menton azali moi ça ça na bureau soda azola ta vraiment que er koloma mboka ezali alati sokoto atie mundu ki pembeni alors que za solution pour na mboka alors que ba mama mingi bazaka na ba bar ba mama mingi baza na kolamba fufu or que ba mama ezala na te. Vraiment mon moi c'est kitoko intellectuel autre na famille bien SP donc azo télématique sokoto na nzoto abundela pona mboka c'est ça biomo boye bi makambo c'est bandi na Dej Molonga nya papa fils biomo bomo na Prince Molato makambo c'est bandi a tozana Koko Bikodi moi soye bani moi so azobunda pona bana na ye moi so azobunda pona libota na ye na absence a mobali na ye pauvre artiste na biso o binonyo so boye baki polulu te consolation basi. Donc tozaka na mamba basi tokotelema mingi na mamba basi talaka moi so atikala ye moko na bana azobunda pona bana ye toza na mois de la femme eza na basi ebele bazokanisa ke mois de la femme ezali puta comme ya za mama nde tokosola na ye a expliquer biso apesa biso signification ya mois de la femme a expliqué biso moi si po ezana basi musu ba eba valeur na bango te ezana moi si azana makolo mibale azana maboko mibale azo eba valeur neta zo talela mobali donc so toke na ba este toke bisika bitumbe zo bunda mebele ozomona ka basi nde bazoza ba victime ya ba viol basi nde bazoza ba victime ya ba makambo ebele or basi nde bato babotaka ba papa kaka mwasi nde mutabotaka mwana même président de la République nenga zana na ngwende na ye eza mama nde mutabota ye donc lelo toko swana Koko parce que aza mama aza pe mama mo exemplaire po eza na ba mama ebele bakufela mibali omona ntango mosusu azotambola ko senga kosala saso endeni donc lelo tolobela mingi basi na mama Koko bana la grande découverte nga na mesana kobenga ba mama na ba papa ba papa la grande découverte na ba maman la grande découverte bazana pour ça ba yé ba valeur ya mwasi za nini kati na société za micro mongoloba maman question neza bien makasi valeur ya mwasi na ndaku na société na ndaku kate mwasi asengeli kate ke azalaka à tout moment na ba d'abord moi ça za muta respect makasi. Moi, si je comprends que Jésus-Christ a fait quoi? C'est la femme. Vous comprenez? Mibal batikala ki na bakilo na bango mais maman telemaki n'a pas signé surtout à Kekotala. Vous comprenez? À Kekotala, totika ki moko na biso est-ce que et corps na ezaka bien. No maman faza la ka éveiller. Tu vois? Ne te bagi ba maman lelo, donc abi ndeko na biso azola ta sokoto a telemi azo bundela mboka yango de valeur à kibo mama moi si journée autozu yango pambate ezaki na ba mama o bakende ko déclarer
bakene ko baki maman pe aza utile na société pourquoi ba négliger biso les akinde le 8 onde ba pesa ki biso ezalaki donc yango to honoraka ngo ti lelo ezaka ateke pona liputa non lelo ba maman ba komisa ngo ce qu'elle a dit liputa sika bi journée de la femme bon ça peut m'abêter les a fait hein parce que ça date au ba pesa biso ba maman pouvoir ba considérer biso ba maman ndi yango monde ba maman pe ba koma so mukolo ngo ko kine sengonya surtout ala asomi liputa na sika akangi suki na ye asepeli pe pona mukolo maman pe azoki valeur na mukili mais ezalaka pasi mingi po maman zaka mutu neti pe papa po bala so papa zate maman mutarozo relève ya bana tu vois c'est ça veut dire que maman pesa makasi so maman zama so ba ke te luka papa le ki moraya ko remplacer mais maman ka mutazo diriger ndakne babi femme sage bâtit sa maison donc ce qui moi si aza maele te ndeza pas maman tozo otomona ba le kala na ba mbwa mais moi si a maele avanda yende mutazo tonga mboka moi ça maele basi minga maele nto do ba ndeka ndikunanga azokende kolata teni asokoto akabundeni mboka pe eloko mboka na biso ngai ko kende lelo basi mandoki mibali basi mandoki bake babundeli yango aye to récupérer mboka na biso faut que moi si pas aza utile tu vois et na yoka ki question moko babi papa moko pasteur alobaki ki alobi est-ce que na tant que ça la examen question ya basi na mibali ezalaka non c'est pas ça question ezalaka moko ça veut dire que biso tozaka ndenge moko mais mobali nde moi si mobali nde nzamba pesa pouvoir moko boye lokola ka azalaka likolo azalaka likolo place ki po papa tolongola ngote ezakaka tu vois biso basi toza wana papa okende nae mais maman otikala azoeba azondela bana et yoko okende boyete kotangisa bana mon papa azalaka te kolamba pona bana tu vois, qu'on préparer à venir ya bana témoin nanga ko sala boyete boeza mabe boeza boy mais pourquoi moi ça a utilité moi ça a utile dans la société moi ça a vraiment être moko na éviter aya rapport à consoler mobali ce qui peut moi ça zaté consolation pe na mobali ezalate nga kinda direct hein oui toujours à rôle makas ko le kamibali na tika non na tonga on nga yo tika yo mère ko simbate le tika après ton papa oya na tuni chérie ozongi ndeni journée le ka ndeni musa le ka ndeni ofungoli mo papa basa maile te ba perdre ma bala hein faut pas que moi faut za maile moi bouton à papa na lembisi moi cravate na fungoli na se présenter moi biloko papa kokolia après dans d'autres na journée le ka ndeni après dans d'autres ça rapport ya bana après wana to suka ka wana te bo c'est papa za pour ça na continuer ce travail nanga donc maman ça me sakana été c'est ça bon merci beaucoup da Coco Bitunde Olga Kiambi j'espère que ozolanda biso en direct de France naebi kozozo pe aba réponse na yo Rachidi Kinsala naebi ke oza penza connecté en tout cas na osinga bino bo partager bo liker bo za jamais déci to la pour ça ba vie na bino esa biso bien makasi bino mo boyo ki ba réponse ya maman maman Coco en tout cas azo pesa biso pena ba explication pena olinge sengeli mama Coco oyebi ke na RDC likambo moko eza ya koningana na kati ya RDC eza likambo basi bazolala na bambwa ta niveau moi ça zoeba valeur na été mbwa azana col na nzoto est-ce que oyebi ke mbwa azana col na nzoto non je sais mbwa azana col yo moi c'est que soki basangani po bakabwana ezwaka temps oui sikonde bazolala na bambwa wana perception explication na eza na ndeni ngana oloba mingi te ngana za penza na posta yonde peno pesa pena makambo na bana la grande découverte ba yeba posé panzani likolo iPhone likolo $300 ozo permettre moi sozo ta la valeur na yote te koloba chiluba te ko te batumsuba yebi na koloba chiluba
Moi, c'est tant que femme, commerce, mais moi, si on dit mi au sala commerce, c'est pour ça que misala est un peu difficile. Au coco crêpe, misala on les a prévu et tel non mambo kate. Mais moi, si aux autres la wanate, aux autres la kito konoto, aux autres la valeur na yote, aux autres parvenus koke la la bamboa. La chibela bella. Munyango eza normal na chibela bella. Bakabulebisa nga chiluba kana linga kabungote. Na banzi bido mo mona makambo ezoleka ya. Ndekolo ba chiluba yo munyango normal. Loba lingala. Nda ya panzi nazali na kelo ba chiluba. Loba lingala. Chibela bella. Ba beza ka baluba te za basi nyonso. Basi ezokipe kolo. Te ke za baluba. Ngaso likambo eleki makasi na loba ka chiluba. Yana moi c'est la chibela bella. Eza malamu te. Eza malamu to atamuketo. Eza malamu te. Lobi nini pona basi obazola na balubambwa. To wana posa réaction na yo pinza. Basi obazola na bambwa, eza normal te. Bon toujours baté misu eza kiss. Misusu bakoti bakomi musika. Eza kiss ezo senga ba misusu fo ala na mbwa. Tozo mona ka mbwa, mais ezo mona mbwa te. Ayebelo ko ya ozwa après. Tu vois? Si on est kangayo ke la na mbwa. Est-ce que mais yo na ki se ko kango ke olali na mbwa? Non, eza ki site ke basaleli non, ye moko akot ba na otanga te mabe quoi. Na frère. Bango ba passe bazo kota. Na passe bazo kota wana ezo senga bango bongo. To bazo senga bango basala bongo ezali po ya bakisa eloko ya za nango posa. Tu vois? Azana posa ya mbongo, ya pouvoir. Omoni batu mingi soki mona ba président mingi ba ya préférer kufa na ye président ba kumisaka ye kaka mataka tapis rouge yango bango bazoluka sikoyo o comprendre yango bango nde bazoluka nde zotinda bango na bambwa soki pasa kota ki esengi ke ala na mbwa azana choite eza esprit mon eza cérémonie mon besala maka misusu batie ba bougie pour asala ngo alongola somo wana tu vois ba bougie ezo pela bazo sa ba prière de ba komo salon ndenge yo za boso binola na mbwa okokango te obanga omona penza mbwa yo peno keno olongoloka mbwa bilamba oyo pena bibelobi biloko ya bana na bato bokomi kopesa na bambwa oyo balobi bijana bana na bato bokomi kopesa ngona ba chipela bela vraiment ba mama bo pesa bo jupe bo bandi ko taka système ozu pena bilia oh ben aussi si tout yango penza takandeza rouge zoasko ya mutu zo ya nyama olongoli somo wana osali yango ozana somo te biloko ya bato bokomi kopesa ngona bambua eza normal te eza bana basi bazoluka mbongo misusu mona azana posa ya surtout iPhone. Surtout iPhone. Nous tokanga nanu muto asala ki ba iPhone. iPhone 12. Moi ça iPhone 12, iPhone 11. Wa so asala ngwa zaka. Ata bo vandi. Ero bisa téléphone te. So mona ka muto akenda ka ville. Musanya akenda ko sala. Pour griffer kaza na iPhone. iPhone dezoboma na kabelo. Bazo se makambo mikie kaka. Azana posa tia kabelo tina masoko, azana posa na iPhone 11, iPhone 12, ba monika danger. Yango azozwa Pierre. Avant que tu qui bien, maman, lorota Pierre, lorota Jean, ezaka mabe. Mais comme nous bolinga ngo to autorisant. Zona Pierre, zwa Jean, zwa Thomas. Otiki Pierre, Jean, Thomas. Okomi na chibela bela mama. Bokomi na bambwa. C'est normal te. Moi si okomi tina ba niveau obimano na mbwa posa na posa mbongo. Vraiment eza pas si mingi. Neti ba oba sala ki en cachette. Beba teke koki ko bima lelo. Parce que ndenge bimi lelo. Toko lo ba neti toko sa neti nini. Yo mwana mwasi. Ovandi pina. Ba bengi yo. Po ba mbwa ba lo ba te ba kolona ba mbwa otila bango litoi. Omonika tonton moko yo tio litoi. Ils ont dit ola tio litoi, a otela mbwa na litoi. Finga ye. Donc nga za ka pa bima na yo te fona bima na mbwa na yo. Finga ye le bana kende nanu.
Mama Coco na kati ote balobi eza na mwana mwasi moko banda ko sapa mundele na koma ko la lycée na mbwa et après aye ko zwa zemi ya mbwa mwasi libume komo vimba ba ke na hôpital ba akoti échographie ba ko mona 3 bana mbwa na kati nzoto libuma mama wana kitoko donc omoni ceux qui mutala na mbwa eza ye moko alingi na ngazonga na so moni mutayo proposer maman femme congolaise ni étranger tous à basa lokumu ni étranger ba respectera biso makasi donc bon va pena wabi oh nani gabonaise congolaise toza na ba niveau na biso o bazwela biso mais to komi ko kita tina niveau moko bo en tout cas wana faut présent nani commandant chaleur fois kangela biso bato bongo tango bongo kene na IP crime benga commandant chaleur kangela biso mutu o ceux qui olali na mutali bomba ba tango muso azaki mobile na ye sentiment etikala commandant chaleur a osana tango luka ote mais na mbwa na pesi musala na commandant chaleur pardon na IP crime lukela biso bana baso bon mkola na bambwa o bazo fingisa mboka na biso Congo ba moni yo mutu lati bilamba keba mukomusu mbwa sala amuka na balabala poza la laisse foza kana balabala eza mukopela mbwa otati ka kangi yo pena balabala longola pe ka le mala balabala ezala en cachette te sala ngoka wana po yazala à l'aise et en tout cas eza kitoko vraiment mingi te eza kitoko mingi te mama ngana lobaka zota mutaliboma et pas nzambe moni mo kefa sodome gomonza ba panzaka ngo pona ba comportement oyo bana ba banga ba papa te ba banga ba mama te ba banga mikolo te bazobima na ba nyama chance ka nzambe alobaki aboma susu te na ndenga bomaki yango tozo vivre femme congolaise maman lokumu maman ya valeur maman oh partout ba pesa biso respect ce ba moni biso habité maman congolaise est là vraiment femme noire femme africaine tozala vraiment tozonga liba maman na biso bazalaka iPhone ezelo roté ngata nazana na kikalakasa nango oyo mibana biso baloba na théâtre ba kikalakasa mais l'essentiel que muta benginga na yoki message nanga ekoki esili moi ndako nazala ngo wana ebongi pona nga ke akokoma olala na mbwa eza soni side uta na mbwa sida te cho depuis uta na bambwa oui tozomona lelo yozi mbongo wana au renier lelo na mbongo wana otamona ba voiture ozomina ovanda bandako ya bien mais oya tikeli yo yebite mukolo yo ko bela mbongo wana te muto soigner yo koma mama leki noko kingandi yaka avant benga mama leki yaka noko yaka bakangi na bango bandoki noko ndoki po noko alobaka boye o noko mona ko zala lira mabe noko olobale ozongisi maloba wana on eza noko te za yo nde muto kene ko luka mais c'est le chien tu bela bela mbwa ukomisi monsieur le mbwa monsieur le chien monsieur tu bela bela kitoko te eza malamu te donc to mitsa na place na biso to raisonner nanu eza soni balakisaka kaka ba femme congolaise bato bayaka na bambwa wana soka proposer bane mais ameka na mwasi na yo mama mbwa azaka na col na nzoto omona mbwa soki aosala baza ko se coupler na moninga na mbwa sentiment ko stila na ngome bakanga makaka omona ke o alinga kende boy mais ba ko kende te on comprend les alcool et bon mukolo kole ko kanga yo mama ya solo vraiment là j'espère que papa na biso inspecteur anonyme azolanda biso akanga donc akanga partout so dans mon copenza exemplaire donc on dit makute ke musala nezaye inspecteur anonyme donc mutu azosala pembe na mokonzi ami pesa respect to na Patrick na biso muchika tuzolo kwa Patrick muchika mutu mtufaza na musala na ye to ke lokola na snel vraiment otali mo mbali o atelemi okumisi nzambe voilà nzambe akela mutu voilà ce que obi nzambe akela mutu mais ata mutu otali agence na ye otali pe mutu na ye ezo sala
que babiloko tozo sala o eza vraiment malamu te. Ouais, to pesi mbote na maman na biso ami dabai. Donc des awana moi si faut mi pesa valeur. Ba biloko ya mbwa bo pesa na bana mbwa. Biloko ya bana batu bo pesa na bana batu. Ba biloko ya mbwa bo pesa na mbwa. Biloko na bana na batu bo pesa na baba. Ba chubela bila vraiment maman. Est-ce que vous avez usala malamu? J'espère bien soboyoki surtout ndetozana moi de la femme boy. Moi si mi eba oyoza. Moi si il faut omi pesa valeur. Maladi oyozo ke ko luka na nzoto mbwa et après au revoir au bandi ko kabola on a ba jeune garçon ba to ba innocent ba kufi eza bien tena ba papa ya batu. J'espère que Shekina ma villa ozolandanga na musika akena papa te akena mama te akena no côté mais jour et kota tabana ngana zoka mabambo bambo pe baza bo message ba ngona ninyo baza gentil tati kayo tala mbo aza kukota za kudia mabe makashi la pesi mbote na biloko na bana batu mbwa sala action bosa ko apprendre ba nini tozoloba kaka tozoseka kaka mais eza pasi na mboka Congo bozala exemplaire lokola maman Olive Lembe Kabila ta mama wana babi moi ça tonga mboka maman Olive Lembe Kabila zo tonga mboka je profite azo tonga vraiment mboka biso lelo ba veuve tozaki batu moko ya so beng mutu allo avec no yambete po osenganga alors peut ça nga problème ba orphelin na lembi mais maman Olive Lembe atala wana te abengi biso ba boka ki biso te biso pemene na journée de la femme alors benga bino après c'est super pour biso moto la tala biso ka ba puta ba 10 000 francs ba 8 000 francs mais il habité maman za moi si ya valeur na kola tili puta 8 000 francs te après c'est puta ne ba super o mikoto zozo angeli ngana ba te super échanger super angeli oza na 160 $160 na viscose après sur yango peut-être on pesa zote ya yo que maman ezaka ateke non kangi suki non la tili puta bani ko talisa yo si papa za na difficulté neno ko sala po papa longa kata ba difficulté no rosunga papa. En tout cas, moi, je suis akende liboso. Vraiment, Nzambe apambola maman Olive Lembe. Neti na maman Olive. Mambo azo sala, moi ça tonga mboka te. C'est faux. Mais ya tongi mboka na ye, asungi mobali na ye. Azo sunga papa Kabila. Vous comprenez? Maman Olive Lembe, en tout cas, azo sala ya mingi. Azo zongi sa esengo. Ata mutu mo lobaki mabe, mais tangu ya bengi yo alakisi yo bolingo. Alakisi yo eloko ezaka makasi na mama na bolingo. Tu vois? En tout cas maman Olive félicitations, félicitations belé continuer penda. Neti lelo oyo to bengango journée de la femme. Mais na moi journée de la femme e kufi hein. Ezali ne kokite le 8 mars na to komi. Kufi tout dans point. Ezaka bieto maman Olive benga biso. Benga sana onzima. Nazui moi super nanga. Nazui enveloppe nanga kakine na mesana rozwa. Nazui biloko ya bana nga zo fêter na super kuna bana bazolia mais lelo oyo ti lelo non maman bengi bisote bino zo bien mois de la femme journée de la femme nga journée de la famille et comme journée de la famille ya benga zana ondima benga maman Olive pesa ka sengo na moi so sekaka la na kondima de comme la journée de la femme tonga benga biso mais tonga na bengi bisote za journée de la famille. Maman bien aliaka na bana na ye. Netinga koko lelo pour la kufa. Bazo ndamora commentaire. Koko linga bala. Bo vi na biso ezalaka bongo ezaka na média penza et circuler na réseaux sociaux ba publier baté statut na yo baté apolulu ke koko azobala un parisien et en plus bana balingi libala na te. Lokwa pa to zana sur place yo mo penda yebse so ba vérité pour YouTube comme na mambo belé ezana bato mususu bazana posta ba vie bazo pesa ba blo mo bo eza bien te donc yo moko lobini sirian est-ce que ça réellement penza zobala babi poni ka babi parisien na Congo tona mibali te o penza ke a telemi ozu pena problème nga benga ba mibali tongo ozu problème na butu a telemi ozu problème na moyo a telemi mo problème oui donc mlokola ba Patrick Mouchia. Vous comprenez? Mibali mo que tant on a un problème au téléma. La makambo, Laura Patrick Mouchia, mobali na kata mibali. Mouchika.
Patrick Mouchika. Pour Anika parisien. Pour Anika parisien. C'est que ça m'a emballé. Donc, n'importe Mibal Bazali, Bandurasu va congolais Bakenda Kuna oui, api Mibal Bazali, mais oh balobi on a ba créé. Nga kokona na zu mobilité, nazo bunda. Na nga ba pesa ki bo maman, maman lui vazo sala ja ya ki bo maman, azo sunga bo orphelin ba veve ki parate atam ta otanga so maman lui vazo ko pangusa ye, na soyi, azo ki pété, muto azangi, ebi ki biso foto za niveau moko, azu muto azanga ndaku, aso belo ndaku, apesi ndaku, les so bo orphelin ba veve, kalate maman lui va pesa so ndaku na biso. Téléphone nanga ezali 089 78 36 175. Nous sommes mon ayoka Mama Coco 089 78 36 175. Tout ça, moi de la femme, moi si oyonga nazo mona aza moi si moko malamu, moi si alokum loko la maman espèce de maton. Moi ça sokoto et que mboke zo kende déjà. Malobi te na tiki mobali nanga na mbetu. Na tiki bana na ngai. Nga na tie sokoto. Atie mandoki na mutu akei poto azo ngisamboka. Aza moi si moko But você belete pour na esprit wana faut qu'on félicite hein. Moi c'est kitoko mutu ezo sala. Yango nde kibo mama mutu ezo sala. Toke lokola na papi hein? Papi Shekina ma ville. Non, papi ngematon. Omoni de maton yepe azana na babe ngoni. Na IP crime. Papi ngematon azana IP crime. Ya zo sala pena musala, ozomona ke butu ekoti. Mais ça peut se la té. Alinga bakaka circuler partout, mabe akengela kaka mboka. Biso ka basi te azokengela mboka ba bien na biso. Azala ko basi do zakate ke so akangi to akangi na banda maman. Azo fouiller. Non, okangi na kanganga yi papa likamunini. Mais papi azatonga okanga azo ebisa wabi oyo sali. Azo te so erreur na yo sali eza nini. Po azouti na général moko ya mayele. Général oyo aza mokonzi na ye oyo aza ko apprendre ye que ce que zu mutu okangi poche na été. Okangi ba bien na été. Kangande ye mutu. Nous surtout mayele wana azongo et pas général Kasongo, Sylvain Kasongo, Silvano. Au moins général na biso a komisi ndeko na biso papi na niveau oyo relaxé que kanga mutu ko kanga ba poche na été. Kanga mutu ko kanga ba bien na été. Vous comprenez? Donc tu peux ça vraiment le kumu na général obso dans ton monde mais tu vois comment na yo à travers travailleurs na yo papi. Tu vois, mamusala o azo sala en tout cas mon kondinanga merci vraiment na oyo sali. Et merci beaucoup. Tokomi nabiso vers la fin ya émission nabiso. En tout cas, non facilité pour toza toujours na mois de la femme. Tokomi nango tinati. En tout cas, toke nango tina suka. Toke nango tina suka ti. Eza mois ya biso ba maman, photo no ba pe. Moi de la famille. Moi de la femme te, pendant maman bengate. Moi de la famille. Maman obengayo, maman Olive Lembe. En tout cas, beaucoup de respect si que zoamio na pesio ba bonne fête pour la journée de la femme. La maman yoga. Maman nazole la moi de la famille nazo bana maman. Je ngisa na moi de la femme maman. Super nanga sala nga bien. Biloko bana opesa bana balia. Moi, moi, t'es missouni, ma carte pour te soir à maman. Et ça, Rabiso bien enveloppe n'a kaki. Et fout ça, randa ou maman, pas d'abord, maman. Combien avant, t'es bien Rabiso m'a fait victoire, maman. Ok, j'espère que maman Olive Lembe qui message na yo en tout cas et si kozo Rolanda biso oyoki moi si artiste na biso ebana ki dans le monde entier Chiko Pululu maman Coco maman bane belé azawana zolela en tout cas pas na tozala jamais d'ici na ebike ozolanda biso si kozwami okota la penza vidéo po oya o soutenir yango na pesi bambote danga émission na biso ekomi presque à la fin na pesi bambote belé bato balanzi biso en direct nde toana ba Sidibé équipe technique nanga en tout cas tozaki na bango tosena biso tosena bango musale longo na pesi bango bambote belé lokwa stewa na pesi bambote belé Raoul Adobe bambote belé ba Jansi Masiala ba Mireille Ngalula en tout cas boleke belé ba Olga Kiamba direct de France bambote belé tonton Guy sans oublier tonton Guy Kinkela bambote belé et belé Olga mon ami d'enfance bambote belé Kiambi.
Olga Kiambe. Olga Kiambe, qui kara oza camarade ya camarade nanga. C'est ça, moi de la femme. Olobini, en direct de France, Tinda Bisso. Tiata 10 chiffres, voilà, to kinito sepelata, hein. Tinda Bisso te Olga Kiambe. Bosani Arsène Ndona, Arsène Mayalos. En direct de France. Arsène Mayalos, vraiment, na sepel makasi. L'ami de mon ami est mon ami. Donc, Arsène Mayalos, talaka biso, nasa moyo ya Afrique, moeza makasi, tolobi mingi totoki. Tinda biso ata. Donc, il a été congé dans Western. Babi yo tinda congé dans Western. Nouvelle, yazanan. Futur nan. Futur boss. Futur boss. J'espère que Tosuki awa to mona na bino à la prochaine occasion bambote belé bambote belé Rachidi Kinshasa Jerry Kilimbo donc vous êtes belé Eric Kimbuya ba Prince Molato les boss les plus jeunes de la RDC ba Rachidi donc ceux qui awa na mboke lengi sur mona na bangote c'est ko koma kiti muto vraiment aïe na gramalik ceux qui ont continué dans mboke lengi ceux qui au comité pour mon abajeno malou mon Nadège moi ça ma casse na kati États-Unis moi ça zo bunda pour nekolo Nadège toujours ka bato ko abino so za mutu mususu na ngai na bwaka na ngai te mais Nadège Molato babi moi ça zo bunda tolu ka bato bazo bunda on a bwaki yo molonga nya papa fils Nadège Molato moi ça ma casse vraiment na bwaki yo donc numéro na Nadège Molato babi yo pena deux fois te yo tina ba tu vacances na Western tina ngata ki na Western donc nazo zela kaka Nadège Molato moi si ya papa fils bino bozabolo kwa baba ki Nadège Molato moi ça passa papa fils ade bino ba bangwangi bokoti te tika Nadège ki mena libala na ye oya mona na libala yo yebi ndinga baneno bano yo yebi bino bozala ka bongo to boywana tika Nadège na papa fils ba vanda kimia bino boyaka bokozia zila bokozika Nadège zalaka na ngwende na yo na bwaki ba petite sœur na Londres ba famille Bikotele Clarisse Bikotele Sandra Bikotele Sandra Bikotele avec Maindo mais là bango tout Barbara de Coventry moi c'est qui toque Ginette Bikotele Gladys Bikotele na France na bwaki famille Luzolo Nyon surtout na ko petite sœur na Ozia la première dame na 3 comme mérité. OK. Ça, merci beaucoup, presque à la fin. Sans oublier Machuda en direct de France, tous ensemble à la prochaine occasion. Bye.